qui va na TV. Pour ceux qui organisent, on est devenu et poursuivre bango. Bazaka na force on est ba de bitumba wana parce que tant aux autres traités loko moko boy, bata maye les pe bata boania ba sangani, ko basa les loko na bango ya bien existera déjà. Yo pour participer déjà na ba biloko na bango wana. Lelo ezamba di bosote. Ndeni muteti ndo lo bakendele comme ya lokuta parce que si a participé, ce n'est pas juste. Alors par rapport ya wana, bato ko porter plainte balobi que prouver biso par A et B que biso ne toza beto truqué, biso ne toza beto cosa, biso ne toza beto informa yote. Osa remarquez le moment que batebele ba se retirer na mongita avoir dango. Deux personnes mais belé bandi na deux. La compétition. Des filles ça meli mutuné sauter. Au moins temps où David abanda ke mulana Goliath, c'est que bandegole ba décourager. Ba kondi ya pas na bango ba nani ba décourager ya bango moko ba décourager. Papa na ya décourager. Bande ko pe baye bani na ba ise mono di bomani alinga bana na makambo na tellement d'ailleurs muta vision à défi akenda na défi na yeti na suka penza ma pesa qui est long imposé pe dina na ba biye pe se retirer tali biso ta se retirer na ça ni so se retirer de scène pour abi que da compétition na biso mo comme ça que biso biso toza bongo mais au moins bandimi ke to kimisa ki bango so bandimi kaka c'est fini do bandima ke ba poli bandimi ata bandimi te mutu so ba betele ata mutu za olala ba bise ke tala ba tu ba sélectionner yo boye ba ba ko pesa ba raison et là c'est no kimiti mutu a makasi yo pendo lobi ko na bati no za makasi mobiliser wana mbongo okoko kozota 75 personnes va voter lo 150 000 personnes va voter le yo za na bati yo za na mbongo singa ba voter lo okeke no singa ta ba Nigeria ba voter le bilo ba international boke ta na Cameroun na Côte d'Ivoire bo singa ba voter le boni masoyo okuta on a lokuta ba kiminda affrontement na ba kokate ba kokangote eza débat so talika ke challenge ya même style siko na ba chinois ba binango challenge on essaie de rater ti lelo ezali ozana ngai ensemble tozalaka no chaque jour au moins combien de personnes ba benga bienvenue pona ni bazaka na posa fête na zo organiser il faut bienvenue azala pona ni ayembele kaka sila oyo nzebo wana kaka bayemba yango siko bocha tembeka na mutabongo ti lelo boyemba pe na nzebo totala na babwaka bino na nzebo totala na so salama makambo aussi la sala ke sala marate yo ba kwa valer loko na salama te za rapasi ozo ko pala mutawale ko bena bana lelo ti lo bisko mo totala pasi o bande des ates o milongo lina OK na po boyi na ba problème po ba kawo de bo ingeza e ba pesi conseil po ba mo ba ki ko tala malgré vote na bango ezo bouger te ba moni réellement que mama kokola siko ba lingi nde ko lata soni wana te ya kokola face ya muto bango ba bakazaka professionnel te mutazaka international te mutu yango wana nde siko moni ba milongo leli les preuves sont là na ko tangisa yo ndenge ni ba organisateur ba continuer ko affirmer que bazo confirmer lisusu que azalaki informé même le jour il y a quelques jours avant vote bazalaki peut informer bazalaki peut déjà kotinda ba fan na bango na ba page na bango na ba page ya bato na bango ba voter déjà si ko deuxième jour nde ba ekolonga pona ni il fallait attendre 2 jours et ban lelo mongita wara de komi ya imam autre fois tamba nominaga bango ezaka ya nani pour ça ya mutu moko na etika changer te ya bato wana ka groupe de personnes wana ka siko yebisa ngai lobe zaki ya mutu musu le changer mutu pona ni lelo komi ya biso tanga bana ko pesa banada nini ezaka problème te tanga komi na tour na biso nde komi ya biso siko tanga ezalaka na sila kufaka tanga ba banda okende ba soirée na sila zalaka akufaka ou bien mutu ngo ba changer te zaka même mutu wana muta organiser première deuxième na mbongo te za ke mama na ba muta sali sila zala wa za lelo mama na ba muta sali ke sila fongo la chaîne le to ba SB officiel télévision mama na ba muta funga sila asumai na nini parce que pesa mbongo na sens que pesa mbongo pas fongo la SB na bango ba lobi ke pesa idée ponga na ngala yo kana ngaba sama ko pesa mbongo na ngota pesa batu ko otika ba pantir ko apesa mbongo te un réel plaisir voyez ba ete bozaki belé ko la démission na bino ba sango ya Congo ba internaute nyonso ba abonné nyonso ya MK yo kan télévision na pesi bino mbote bi pe ba bozwami na pesi mingi mbote na o azali sponsor ya Sir papa James ke musa na pesi mbote mingi oncle des Abakuka Johnny Tae na ba mingi mes na oyeyo ya mami longo na pesi mbote na pesi bino nyonso ba mobimba ya monde entier na pesi bino
mbote en tout cas nayebi ke bozalaka ebele wana ya kolanda bino tolobaka beaucoup plus basibileso na bino nde esalaka ete mosala ekende liboso bisika wapi mwa mabe ezali koporte biso bwa correction ngo esalaka ete mosala oyo ekende toujours liboso toujours les abakuku maboko likolo biso nyonso elongwana mamsel en tout cas Mongita Award azali sel te na plateau oyo naza na moko boyebi bomesana deya kolanda olanda MK na opesa ye deya mbote Junior Mbui to da uza MK déjà MK biso mbote ah Gisèle to ba obengo beba bakuko nandimi beba bakuko nandimi ezali ngai bobenga beba bakuko la nièce de oncle des abakuko Johnny Taye na pesi mbote nièce lango ici vraiment na les libonio ngolo ezali ngolo ba lukio fort na ba commenter otangi quand même Nathalie déjà mami longo na pesi mbote papa James Kemusa papa na biso sponsor ya Sir ya Surenet ya Sir papa na pesi mbote ikreka bakuku mama charmante na pesi mbote bakuku nyonso auto cité te na biki boza déjà clair na biso mama Lispe moi rouge à lèvres goya moi talon Maman Lispe nga tara 30 na pantalon tara 30 na chaussure 38 maman Lispe dans les colombo langa elle comme langai la maman de trio il est perdu yaye ana moi vacances quelque part de PCK. OK merci beaucoup MK oui Nikolo man nungu eningisi bako kima mais bakimi déjà to pesi bango da de Mohamed to pesi bango da Mbokombo bango ne fils de Mohamed bon bango nazo respecter penza religion musulmane makasi mais prêter ka mona bango wana pour nous permettre biso te ba ko comprendre makambo ndenge ekendaka bon makambo yango ezalaki concours ezalaka soki batie bino kati ya concours po mpenza mpona omiyeba ifo yeba kopotana mpenza na baninga bobunda mpenza bitumba omoni so basali concours neti ya match ya catch ya nini ata bengeli yo le meilleur catcheur du monde soki yo okomi na niveau wana fo bunda ntina suka oyeba soko poli to ogane soko poli ozibisaka na okangi okei te oke travaille lisusu mpo ozonga année prochaine soko poli te ogani gloire à Dieu mpo yo moto oganie mpo eza ndenge wana mais to comprendre kaka te neni bato bazokima bango moko sans pour autant toloba mam ça va continuer comme mener tilelo na catégorie na ye muta olikaza te OK mais quand on expliquer pourquoi te belé bazo comprendre vraiment bien te eza nini Mongita Award dango ebanda na nini juste eza nini pona ko voter ba te belé bazo ba ko voter te ba osala ndenge ni pona ko voter mam mingi Mongita Award déjà li concours moko boye nominaka batu eza organisation moko nominaka batu et puis après vote nde oya koprimé na vote wana yende mu bakopesa ye trophée ezalaka ndenge wana existera déjà ça va faire plus de 5 ans balobi ba existera déjà et pour ce tour oyo mam qui nominé na catégorie producteur et tout ça là et du coup bazui ba sélectionné qui est na baninga mususu basala fait même musala qui est nde bachaki bango wana et ba misusu bakimi mam azali wana zo continuer fait combattre kaka record tena ba ba yebi ko voter te nazo insister pe na bango ba yeba que vote ezaboni on a eu ça na lien te on a difficulté OK na Google la beta combo dango et tout ça là comme la biso na numéro affiché au bas de l'écran tu retiens le lien le rôle la baninga musu ba ça là déjà c'est tout le jour que je reçois les messages si de la lien bato nous attendre les liens à expliquer ba comprendre ce que continue kati ya lien wana okomona ke okomona nanu okoti na page ya Mongita Award okomona ke kona ekomema na na ba catégorie mususu comme tu nous sate on a moni mam c'était comme on a mbala moko na page ya libosote mam bazong c'est na moi sima taka ba voter belé ba yo voter ka mam sobimi OK te faut la pe ba misusu po ba pe catégorie mususu ezali ni la bongo bazong si mam na sima penza ba bombiye ba tie ba misusu liboso avant les kana page suivante faut meka ko voter mutu moko na catégorie moko au poni au hasard to c'est pedi na muto c'est pela na ye au poni et puis au poni na page suivante il faut voter une personne ou deux ou trois comme tu voudras et puis l'équipe na page mususu tie comme moi na page comme na mam ça na suka kuna parce que ba pone l'équipe mingi kilo il y a des fois même la ba misusu on se batika li on batie na côté kuna au voter normalement et bien comme on appelle et même on ba la on na page au côté là pourcentage ya mams vous allez la possibilité à côté là yango c'est comme ça que ça se passe et to sepeli mingi na ba onyo se bazo voter tinda bande ko ba voter tinda ba ninga pe ba yeba ninyo se ba voter parce que si le premier Nicolas Zalina nous il faut garder cap na biso et to yeba ko zwa trophée na biso déjà sûr mais la moni na remarqué le moment que ba te belé ba se retirer na Mongita Award dango deux personnes mais belé bandi na deux bandi na deux bien sûr mais eza belé temps parce que ngala yo
yo longwe nga na longwe pendant que bato batikali baya 600 là on s'est poussé que ba se retirer tandis que bazala dans la compétition défi epesa meli mutu nyonso te omoni ntango David abanda okebunda na Goliath sebi ke bandeko ne badécourage ye bakonzi ya pa na bango banani badécourage ya bango moko badécourage ye papa na ye adécourage ye bandeko mpe bayebani na ye bayebise mwana libomani alinga bana na makambo na tellement azali moto vision ya défi akendaki na défi na ye ntina suka mpe nzambe apesaki ye elongo surtout olobaki bata famille peut-être famille liboma nde baofinga biso bango nde badécourage moto azali mama na bango en quelque sorte mpo bayebaki bakopola na ye suka ekoti akopola yango se retirer avant déjà te bapesi ye conseil mpo bango bakei bake kotala malgré vote na bango ezobouge te bamoni réellement ke mama akopola sikoyo balingi nde kolata soni wana te ya kopola face ya moto bango balobaka azaka professionnel te moto azaka international te mutu yango wana nde sikoyo omoni bamilongoleli na mibale bayebaki te amoni kaka balala moto amoni bamo te soki bapreuve ezali napesi yo bayebaki te babengi ye te bapreuve sont là nakokotangisa yo ndenge nini baorganisateur bazocontinue koaffirmer que bazoconfirmer lisusu que azalaki informé même le jour il y a quelques jours avant vote bazalaki peut informé bazalaki peut déjà kotinda bafani na bango na bapage na bango na bapage ya bato na bango bavoter déjà sikoyo deuxième jour nde baye kolongwa mpona nini il fallait attendre 2 jours pendant que tu étais informé yango nango loba il faut basala keba na makambo oloba na TV pour ceux qui organisation wana ndewe et poursuivre bango bazalaka na force ya oyeba kobunda bitumba wana parce que ntango ozotraite eloko moko boye bato mayele mpe bato abwani basangani mpo basala eloko na bango ya bien existera déjà yo mpo participer déjà na babiloko na bango wana lelo eza mbala liboso te nde nini moto etinda olobaka lelo komi ya lokuta parce que s'il a participé ce n'est pas juste alors par rapport ya wana bato bakoporter plainte balobi ke prouver biso par A et B que biso nde toza boye tozotrike biso nde toza boye tozokosa biso nde toza boye toinforma yo te osa ndeni nde mpesi bavocat no mpe fo balata toge malamu c'est compliqué mais balobi nananaki émission moko na bango alobi Mongita Award baza na relation amoureuse na mams nkolo nango donc ma intimité mo eza wana yango esali ke babongisa ngo na mams basala babengisa bango balobi bon relation amoureuse wana liboso ezalaka te ntango bango baparticipaka ezalaka te sikoyo nde ebandi boso tozali na relation amoureuse eza 2 jours te ekosa mpe 10 ans biso mo baku batocreye eloko wana tocreye ngo ndenge nazoyebisa yo ke nazo informe que existera déjà ça va faire plus de 5 ans existera déjà soki 8 ans lelo sikoyo ndenge nini bino bokobenga yango bolingo yango ebandi kaka lelo kala nyonso wana ezalaki te kala nyonso ezalaki te ezalaki sikoyo ndenge nini lelo bokomi koloba que eza bongo te et puis eza plus loin parce que bato wana la plupart baya bamarie ntango bozo accuse bango wana soki lelo baye na bino na TV babisi bino que nga na osepela papa Mongita wana apporte bango plainte koza kitoko mingi nga na kosala mpenza makasi nakota na procès wana mpo natala parce que bato baoloba bongo omoni caméra oyo ekosaka bato ebele ekosaka bato ebele tu dis n'importe quoi tu ne vérifies pas tu ne calcules pas tant ekoya kolata yo koma bilongi babimisaka tant oya kokoma liboso ya leta nde kokoma na elongi moko boyokana kaka mawa nayani bosunga bakosunga te parce que quand tu commences à vouloir détruire même les familles des autres na likambo oyo ozoloba eza lokuta oyebi na motema noki eza lokuta so basengi yo prof okopesa ngo yango nga na kamora makambo tanto mama sasobi banini oyo na nini comment on appelle ça na mwana mboka asombaki na awa azosomba oyo relation amoureuse c'est même ça dangereuse po aza mwana mwasi moko mibali nyonso bakakaka ye bato nyonso baya mbongo ye asombaka na ye bango sekaka na mbongo koleka bango nyonso siko bango kaka bayaka na TV bafingi kaka na mbongo te mais nsima nango bolobi asombaki mais soki ye mpoza na mbongo somba te somba si c'est si facile que ça allez-y acheter nayambaki mutu na nini na plateau na ngai bisanga bimirenga na oluka place bazoteka mpona somba yanga po lokola comédien te so bayebisinga eza ya koteka na kosomba po il faut na tiata na vitrine na ngai ke tala trophée na ngai nazoka yango wana balobi apesa mbongo ezomona na te bapesa batrophée mo imérité azomérité yango te azosomba soma kasi yango toloba yango ndenge azali na trophée imérité ke azosomba batie kasi bato bavote nde bino bama bafana solo yana bafana lokuta mpona nini bino boko oganye te na terrain qu'est-ce qui vous fait faire nga alobaki tosala ata vote moko public na TV et en direct bato bandi kovote totala soki bakoloba makambo baoloba wana bakoluka kaka raison oyebi fo fuye azalaka bongo aluka kaka raison moko bopo ayeba kokima likambo bokozonga tokotilana na bino ntina suka il faut bazonga ko
il faut pas zonga déjà babi faut pas se retirer ba imposer pe dina na babi pe se retirer tali biso ta se retirer na ça lini soit se retirer les scènes pour abi que da compétition na biso mo comme ça ba tikeli biso ba biso toza bongo mais au moins bandimi ke to kimisaki bango so bandimi kaka c'est fini do bandima ke ba poli bandimi ata bandimi te mutu so ba beteli ata mutu za olala ba biseke tala ba to ba sélectionner yo boye ba ko pesa ba raison et là sini okimiti mutu a makasi yo penda lobi ko na batu noza makasi mobiliser wana mbongo okoko kozota 75 personnes va voter lo 150 000 personnes va voter le yo za na batu yo za na mbongo singa ba voter lo okeke ne singa ta ba Nigeria ba voter le bilo ba international boke ta na Cameroun na Côte d'Ivoire bo singa ba voter le boni masoyo okuta kongola lokuta ba kiminda affrontement wana ba kokate ba kokango te eza débat so talika ke challenge ya même style siko na ba chinois ba binango challenge on est si la raté ti le ezali ozana ngai ensemble tozala no chaque jour au moins combien de personnes ba benga bienvenue bazo benga pona ni bazana na posa fête na zo organiser il faut bienvenue azali pona ni ayembele kaka si la oyo nzembo wana kaka bayemba yango siko bo cha tembeka na mutabongo ti lelo boyemba pe na nzembo totala na babwaka bino na nzembo totala na so esalama makambo aussi la sala ke sala marate ba kwa valer le kona esalama te za passe. Vous comprenez, mutawa leko bena bana lelo ti lobby ko mo tota la place au bana des athées au milongo lina. OK na po boyi na ba problème po ba kawo de boyi ngeza. To na sore na bitumbe linge bima. Azaka même le point que déjà o loko pe humiliation et là tanzoto donc ba wala manque de professionnalisme. Ba koni fois ti bena ba osa su banalise la saleté te ba okota nda. To ça la remise à trophée des asusu somme. Wana des afin. Na c'est non na ça direct. Donc wana to somba te biso moko ya. Tosomba wapi bon babi tosomba te nazo bisao ke ba papa na ba mama basangana na ba mbongo ba au cadre ba bato bien ba batanzala te ozo comprendre soki ici la comme na capacité ko somba ba c'est tosomba pe ba ko kala mingi si ba on peut pas somba on va za mbongo ebele ba peki si ba on te ba benga na ba chef soki banani ba ko ba benga ba ba ke somba OK ba ke somba neni yo kimi da boy ninga tosomba yo pe chambongo aussi ça on te yebana lelo mongita wara de komi ya mam autre fois tamba nominaga bango ezaka ya nani po ezaka ya mutu moko na etre changer te ya batu wana ka groupe de personnes wana ka siko yebisa ngai lobe zaki ya mutu musu lelo changer mutu pona nini lelo komi ya biso tanga bana ko pesa banada nini ezaka problème te tanga komi na tour na biso nde komi ya biso siko tanga ezalaka na sila kufaka tanga ba banda okene ba soirée na sila zalaka akufaka ou bien mutu ngo ba changer te saka même mutu wana mutu organiser première deuxième na mbongo te za ke maman na ba mutu sali sila za la za lelo maman na ba mutu sali ke sila fongo la chaîne lelo to ba SB officiel télévision maman na ba mutu funga sila asungani na nini parce que apesa mbongo na sosi apesa mbongo pa fongo la SB na bango ba lobi ke apesa idée ponga na ngana yoka na ngaba jamais ko pesa mbongo na ngota apesa batu ko botika ba pancho ko apesa mbongo te ye dépense chaîne ezala non surtout na ba tournage na ba bi dépense ezala na kati oye batu musu bamona ka chaîne de te poni batu musu ba sundolo ba chaîne oka chaîne pele na 100 100k ba sundolo yango 23k sundolo yango poni pema na chaîne ko sa ba blague te mutu soka vani si chaîne vandi pena fo ndima epo pema ameli wana oyebi yango te yo sala na sa chaîne o sala na sa film eza na kuba film kaya mikie boyebi budget ne ekota ba film ba 1500 ba 2000 ezali ba film ba 5000 so ba pesa da mutu moko monnaie de paradis au la plateau na bisa de bien ba pesa mutu moko $500 so ba tu vas combien la film moko ba jouer combien de pièces combien donc pour te dire que mutu tika ba bêtise bozonga bato botika ba bêtise bolo bana mutu ko pesa mutu moko azate so ngana lelo ngana yebisa ko jide sala bozonga sabo et dépend na yo so ningo sala ngo malamu to babe et là ngai bisusu te et ngolo bateke so na yebisa bon ezeli ngamuna dakisaki yo comment ça comment on peut faire des histoires comme ça yes on nga zanenga yemu dakisaki mam si yango isimbi bon ba o bazana e ba sasangana ne ba o bonde ba o bazo nini bazo flata ka etongo midi poko apesa bango pe mbongo basala pe ba chaîne na bango minene ko ba pesa bango mam sama boko makasi biso mo ba kukutole na mona nga bato nyonso wana te basali film ya malunga apesa bango basala film pe na film totali beto bia nani akomi na seke nani mutapesa kinga asala yo
yo saka na ça film yo saka na roboko la chaîne OK voilà MK to ke mbolo to sena point na ngita award to rota mo mke na mwana mama top dada on meke ko sala émission ba propos na yo atena ke zaki vraiment bien té par rapport ya mams ba ki boye ko finga mama na ye ke ba finga mama na ye so ba finga mama na ye na 7 ans na 7 heures 3 minutes ya ko réagir donc au banine par rapport ya maloba soit protéger maman c'est pas mal hein moi ça protéger maman c'est comme elle voit mais ce qui est sûr yende mutawa mais maman ni na mambo ndé niso mais soki makambo comme maman na ko bimasi lelo c'est parce que ibango audio na bango bimaki na ko bimisa audio na bango wana ya mu te sali ke bato ba banda ko réagir ba ça la analyse et consort. Est-ce qu'on faut à la place hémorragie et outils? Ah, quand on a des places hémorragie et outils, le fait de passer à la télévision, menacer les gens, ça ne veut rien dire. Pour Moutaoyoka, à Robanga, c'est quand on assiste à cette émission, bah tu n'as pas bandé d'avoir ça d'analyse. Mais il y a le biais d'un montage, tant qu'il y a combat papa Kofi, il y a le barak. Vous vous faites appeler star. Faut pas cause à l'entourer d'un bateau, bah mitou n'a pas besoin de ça. Si vous s'entourez d'un moutouan, n'endengez moko. Bon réfléchir, n'endengez moko. Alors sous motin, il faut moutouan dans la capacité de réflexion ma case. Et ça moutouan dans la carte, il y a c'est la personne qui va te vendre. Mais quand tu es entouré des personnes qui ne savent pas sortir la meilleure de toi pour te vendre, ça ne sert pas. On a la bateau, on a miré une zaboué. Mambo solo solo ngo besoin. Bonda outi ko lobad. On a la carrure ya mutu face à l'émission politique. Mais c'est la salle ngo déjà mais la linga mingi mingi te mais tout na okota ya. Vous comprenez? Il faut que les gens voient en toi quelque chose qui est caché en toi. Mais quand tu es entouré des personnes qui ne te donnent pas des conseils qu'il faut. Conseil il y a bien fois dans la minute oh. Son nga zai conseillère na ye. Na roye bisaye maman. Wana nzela mula ina osali lote na mambo. Na osali ngote ponga na ibi film na été. Na osali ngote. Ce n'est pas depuis les 10 ans déjà. Et ça problème tant que ça 10 ans problème. Mutako ça fait. Obi kana adore l'Éternel ba musu ba vana na adore l'Éternel ba yemba na ba studio ba tebi ba ngote. OK. Ba sala ba 10 ans 15 ans, ba 20 ans ba zali ki na adore l'Éternel sur 15 ans sur combien d'années. Baza. Mais si il fallait papa molota akufa poto mona ke oh yeba yemba akuna. Vous comprenez? Bazali. Et ça na ba to ko ça et ça le fait de faire 25 ans de ça na star to ça na muto au convaincre comité manabiso et là ça na muto convaincre comité manabiso musala na savoir faire na yo bozomona si la banda bima na TV ti lelo azala raye abete so eleki na film jamais film on était là il n'a perçu OK vous comprenez mais ba miso basala ba film on sali 25 ans on sala film on tout ça na oni est-ce que ça chef même so sali film après 3 mois. Mais oui, œuvre d'esprit na yebisa kabino œuvre d'esprit la limité na makamusu. Non. Pour nini ngaya ça uti ko yambanga yebisinga ke oh mira poni kala bongo. À un certain moment mutu fa reculer. OK. Au reculer nanu pour se ressourcer après zone. Surtout film pour etika la chef d'œuvre pour vendre na kati ya batu. Il faut vraiment ozo tangu na yo ya ko yeba ko enseigner ko se ressourcer. Musu se ko zala nzambe mutayebisa ko avant ko ma film kotana na makolo nanga. Maman Ariette Famba Banda le balabi œuvre d'esprit nyonso ba ko mango bikomi la te. Vous comprenez? So mutayebi se ka komi film le faire aventurier. Alokuta. Soit akena ko sanction sene ba tuka bongo ba sala ba manzanza ba so sala. Na mutu o azana œuvre d'esprit. Ata bato ina ke tout na bango ba kolo ba film. Ata yebisa ngai to ça appelle sérieux. Soyons sérieux ça. Attendez madame, attendez nous attend le maison de Paris. Na yebisa ona yebisa ngai est-ce que Arnold Schwarzenegger, est-ce que Denzel Washington a ça la film chaque jour? Non, ils auront tant abonné. Si vous êtes sérieux. Vous voyez que nani comment on est nani au motel là. Toba nigérienne va trouver un film comme il là comme il bien comme il ils auront vraiment temps. Au quand il va zoba. Non jamais. Avant la coma, si on a un coma film, on pose un chef d'œuvre. Il faut que l'angai bat trophée, il faut convaincre Mité Mayabat. Il faut dans un temps. Il y a comment yango bien, il y a ko raffiner film nanga, écriture nanga. Et ni ko lo baté pour comment ami ba bengo écriture. Au comment de comment n'importe quoi. Ça. Parce que tu écris tellement tôt pour battre mon kaka. Et comme ici qu'on est, ce qu'on a copé à YouTube. Tellement qu'on a copé à YouTube, il y a un ça là que filmer ça la parce que on vivre na YouTube, il faut YouTube quand c'est la comme il faut ça toujours ne le ya ko ça. Même mutu ça là un vrai professionnel ne peut impossiblement. Donc je dis elle ne peut pas
en aucun cas akoma filmer lelo akomi filmer lobby kuna bibongonde musa bongonde za muto ebosa musala nda ghetto te là pour ma ghetto bibongonde fo bongo muto il n'est pas professionnel, il n'est vraiment pas professionnel. Quand on est professionnel, on ne peut pas faire des histoires comme ça. Au moins on a musicien Michael Jackson a tiré l'album combien dans le marché Michael Jackson a tiré 5 albums na parcours on a tiré sangoana Michael Jackson a banné nyoso sala na na banné nyoso mona na sango nyoso tika titre okufa ka banoko na titre yaka 5 albums na 5 albums on a kiko yoka kiko sonango yoka sonango pour te dire que akoma film akoma no komande bo pa mpamba te soka bimina nzembo etiki sango ndenge moko na mams il faut se ressourcer comme il se doit tango azo ko komela bino démasqué o senti nde bato ba démasqué voilà quand tu es connecté à l'esprit on n'écrit pas bikomela komela be kritila on est comme écritila banzangala nzangala n'importe quoi œuvre d'esprit za la bongo tato tuni nani ato tuni peintre kuta ko soit tableau moko tableau même ça va faut pas que dans la classe est-ce que batangela vraiment nyama nazo bisa yo ata soko tangelité nazo tuno boyo ata soko tangelité nazela si na peintre kutu ndenga zana a cause tableau moko et yeux 4 mois 5 tableaux quand on a cette idée à Tikina a déposé à se distraire idée à continuer peintre pour ça la tableau moko ba tableau musu ba teka ngoyi bina ba cher ba teka tableau combien ba tangaka ba artiste faut pas ba solo artiste artiste ça ba aventure on a ba ça la raté wana et ça artiste à zéro muta ça la mamba bon atoke na Hollywood oke na Hollywood oke na partout et comme ma raté ata ma famille banda comment film mon film musu ika wana ce que qui sont nango consommango ti les qui sont nango la la gito oyoka ka sont nango to makas ali rambo nango ti lelo poza ni chef d'œuvre poza film ya sola comment poza makambo vous comprendre donc makambo lo wana ezalaka te ya mamba soni faut pas lo bango na public ya makambo zo la sabango ke ba professionnel te ba la sabango ke ba entouré de mauvaises personnes et zo la sabango que il faut pas apprendre ba virer équipe na ye wana nyoso azwa amboshenga na la kisene ni makambo etambolaka pour atteindre ma destinée des bazars na ba komara film chaque jour. Comment une personne normale un artiste qui t'écrit un film matin midi soir voilà artiste aneni ni bisa artiste aneni ce qui attend au tanga yangote il y a une chose qui est vraie ce que tanga le côté entoure-toi des gens qui ont fait ce domaine là OK musika prends aussi le temps de lire botanga kae botanga kabandeko botanga botangaka bouquet là batou na caméra batou on a que tanga wapi tout ça mais téléphone on nango eza cours mobimba c'est ça ata journalisme ndenge eza boko ko est-ce que journalisme d'abord eza question et on a ba il ne suffit pas ya kotangela yango na pesi papa na yaya na ngai mbote nani bosolo na politique asala journalisme te on senti makambo beta pona nini azu tangu na ye ya ko se documenter tangu ne ko s'entourer na bato ba yebi musala tangu na ye ya ko tanga. Il faut savoir lire. Si on a une classe, on peut récupérer. On peut au cours. Voilà, c'est ça. Quand on t'appelle artiste, il y a un emploi mal employé. Mais ça, au Congo, quand on t'appelle artiste, les gens sont quand souki. Au socialita, ils battent. Oh, artiste! On t'appelle artiste par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Si on bango ba bongo. Baza artiste par rapport à Maramwana. Donc artiste solo à bongo. Par rapport à accoutrement. Artiste solo à artiste par rapport à ses œuvres. Artiste à solo à artiste par rapport à Maramba Sala. Vous comprenez? Par rapport à chef d'œuvre na. Si la zana ba œuvre tout le monde tant ko ba tant d'ailleurs ici la bana sala ba œuvre. Bon ba là. C'est ça. Bah ko la muka ba quand c'est ba artiste donc il y a pas point caractéristique d'un artiste. Non yo tenga ba prochainement. Il faut pas répondre à ba caractéristique wana pour na ba ba ko benga ba artiste jusque là ba artiste te. Artiste ça ko comment ba film bi komela ndé boko komela wana te. Aka ya rozuaka ko za inspiré. Oh là là. Vous comprenez? Il faut sortir, il faut voir les gens et on sentit ma solo mam ça va beto sentir que bantu bina avant d'aki yesko za ndenge nini so mutu mo ka benga allo là na histoire là na bete ya vie nanga ba c'est un film. Te ba ça film bon te. Okoza histoire nanga mais tellement que artiste ozongo yo kengo ti ofandi nango obandi ofandi nango bi ko to fena sala boy ko to fena sala boy so na beti ngo boy ba famille ba oyeba keza ye comme ça to mutu ko beta lui so soni c'est ça ozo comprendre ngala beti lui so nanga soni komela ngai
na ningo betango o sala ngo film il faut ba ko masquer ngo po ba to ba yeba te et tango yo ki histoire artiste so yo ki histoire asisi akenda ka fan pona nini mutu ba artiste ba musicien bazalaka amoni ni solo aye ko melango nzembo 5 ans plus tard 10 ans plus tard avec temps ko raisonner avec temps ya ko tider le solo vous comprenez fali na ba banda lelo aye ko boyembele lelo mikoni somo vous comprenez il fallait avoir temps ya ko étudier moi so za ndenge nini moi so asala ka boy ndenge nini mais pour ni karanga fali vous comprenez bongo nde mutazalaka artiste akomaka bikomela te artiste akomaka bikomela te donc le symbole na kozala mayele te eza na eloko moko ta mayele na kati wana eza eloko fo papa betela tolo eza mamba soni vous comprenez so mutu abeta tolo kenga na komaka pamba pamba na tshaka ya nyonso yango ntango bakuku balobake oh mama ça umela na film ça faut pas dire ça œuvre d'esprit eza eloko akosakana nango donc yango ba se comparer biso na bango par rapport ya mikolo kotya ba film or eza soni mpona bango surtout que na niveau international bon c'est ka bango makasi parce que tu écris des films est-ce que ils ont ba trophée est-ce que ils ont impacté population lokola ba film na biso ndenge impacta même si on a 10 films mi baleka impacter population vous comprenez biso tona ba retour ba témoignage yo yebi délai vous comprenez ce que ça veut dire que zo simba batu ya katana nto so le déjà qui pas là donc eza juste te que mutu akoma ba film lokwa mutu a mela mai eza impossible eza ba film ngo za na sens te donc babetela yango tolo te po esa soni makasi par rapport à savoir faire ya batu même artiste oyo même acteur ya cinéma soka yo kengo kamu ezala te le bibiso de jouer bien te là na kozonga souvent sika mwana mama to parle baki ye soki aza SB benga ya ko jouer royate to benga ye pena azala so to poser que ça bi kuna de vie eza te vie eza pa Yesu Christ lora Seigneur sauveur na tikala ko lobate que Yesu Christ na tikala ko sala aseka ça Jésus na la chemin Yesu aza Yesu otikala Yesu mena mokili pesa biso misala ko sala o etombola ka biso Yesu na groupe de théâtral te ko ba benga ya boyamba ye to yamba te mutalobi ya te boto bengi pwani poto yambele na ndeni to yambete Yesu masi atika osala groupe théâtral te Yesu aza Yesu atika ya likolo apambola bisa apambola ba mams yango mutu esalaka ke biso oyo toyeba ko soutenir musala wana na sena mokinga apesi biso ba talent au photo exposé entre autres soki babenge na Hollywood ndako kumisa wana nde kolo Yesu azaka kuna akuna pete d'ailleurs on va kumisa batu mususu seza ya mboka na bapo kumisa boyoka keto boyoka mutema pasi boyoka bien te botonga bosala makambo nyonso ba voice ebima so ekoma makambo ya mboka na bino ekoma makambo Yesu nde vie so ekoma na makambo Hollywood ndako pakata mbango okei wala mtu zokoma obeta o jouer penine c'est ça aussi le problème to benga to mais quand on chuter déjà na yoka ki comment les cas d'émission ABC si la apekisa bambwa na ye ABC la apekisa bambwa na ye donc aso benga bakuku bambwa tandis que il y a des intellectuels au bazar bakuki non moi internet on a la permission ko sala o ya kanisi o internet on est ko sala na ndenga lingi ndenga sala ndenga kanisi mais na kati mitema na biso to yeba ke oyo anani wa anani o comprendre mutu so ko loba lelo ko alinga inciter bino ne lelo mo boye il peut que répondre ngapela wana natala ngo ya n'importe quoi ngapela natali yango te ne bipe yango te donc des ana mutu so a reconnaître mutu na zambwa c'est ba yokana ki solo ye pas mbwa c'est pas ba mbwa ba on so vous comprenez et surtout que ça me regarde pas neti propos on est alingaité et ça le quoi ba mbwa virgule otoni batu mususu vous comprenez donc so mutu comme na niveau traiter batu bongo yemo famita so za nani lamto a cheval nani kambosu a age mam so c'est la rapso moi passe moi wala ngubalo bela bana ko kanisa ndeka ko bota ba moi mpesi kombo ya dessin animé lobby mam ça a age moko na mama top ana 53 ans donc bon mais ana famille ana bandeko ndenge ya ani membre famille mam c'était donc mamba le betali bisote a continuer na et comprendre ndenge du moment où ani membre famille na bango te c'est ba ebiete nga mutu soki oyoki maika na biso apesi age na nga to grand frère na nga ya ene na biso que je sali apesi age na nga wana nda lobi ya solo bango nyonso batikani bakoloba na bango bako spéculer bamisusu mpe ezaka keto aomona ke bango mibale ba age moko vitesse ko moninga aza nango alingi te kondima baba na 77 bango nyonso aboyi aomona ke non nga amona 82 83 amusika na ngate 85 amusika na ngate yoke somo yango mutu akeloba bongo po amwa neti ke makambo osala lelo ba exploit wana na age na ko sala ngote ma osala ngo o comprendre age na ba 50 te tant que ça 50 là muso za déjà
na vitesse autre que oza nango lelo. Donc on est désolé quoi. Ndenge mta azape muto abotisa maman bango te. Ah ça je femme te wazala mukolo na ta maman bango abotaka pour biso biso âge na ye. Bien après biso de âge na ye. C'est ça combien et puis biso ba réalisation na ye. Muto lo ba mambona. Réalisation na ye par rapport à âge na ça dani. Ko ba to âge na ye bana mibali na bana basi ya âge na ye. Alors moi qu'on y faute moi dans la date ma elle était attendre ta journalisme était long. Il faut ndalu kana nous à réparer na vie na ye. Poser na ba problème mais belé la vie na ba réparer ngote. Âge na ye na ba réalisation nini ya sali déjà. Par rapport à musalo to sala ye déjà marqué ba tundenge nini. Vous comprenez? Eh wana ndeko loba parce que bato batala biso ba zoba te ba yebi ke o mayele o zoba o azabo ainsi de suite. Donc ça doit y ça tu m'as loba wana te. Ah jamu te sali ni ata ko 60 ta ni. Ah kamon. Et sali ni somo dans 60 ans na doit vivre te. Ndana doit sala makambo te. Muto o bo supposer kaza mikolo na bino. Poni bino ba jeune bo za force nanu. Bo sala makambo ya sala. Ndenge yo za jeune makasi na sala makambo ya sala. C'est ça. Poto ndima yo. Ni akomi da koko. Que c'est démarqué to mona yo. Poto ndima ke yo peno yo ne muto sala on ba âge na yo. Au moins que pas na retard ya vie. Moi on na âge na na makambo la. D'abord on va ta Hollanda te. Ba on a faut beta ba bela Kindobi. Au bois qui est kuno le ngole po. Il y a pas mamoutou, il y a pas il y a savoir. Il faut chercher à faire des débats avec des gens qui comprennent les choses, avec les gens qui te donnent des arguments. Pas les gens qui viennent insulter. Si on dit que tu as plateau comme Kofinga, azangi argument. Azangi vraiment. Bazanga on passe on insulte ne ba tchara liboso. Voilà, so est comme mutabonga na okela ndele ndenge ni. Ko tozana ba éducation mo côté, tozana ba nini mo côté, tozana même diapason te mo to sala débat na ezate. Alors c'est lobika. OK. Voilà, to komi dana fuga déjà matanga maman Deborah Benz. Début que il fallait bien déjà lobby il fallait la veille mortuaire tout le monde voilà MK tout le monde matanga maman Deborah Ben tout le monde toujours président Caleb côte à côte na maman moi c'est nazali maman bana et début que outi d'ailleurs ko bala pourquoi pas même qui moi c'est na matanga wana tout le monde un peu moi quelque chose est-ce que bazongani ou bien azana il y a pas question de raison maman moi na azana bazaka que maman Deborah zali artiste naie et puis elle qui proche naie makasi avant de nous faire dans Caleb ya ko côté la famille là-bas et c'est ce qui a fait que tant et sangisi muto zaki proche naio artiste naio au pele au banana ba makamba parce que confiance ne bandeli po baza bato ba pesaka Caleb confiance na be bandeli ya carrière naie bango wana lisusu oyo ko bala na famille na bango après akufi au mona ka pesi yo biloko ebele apesi yo mwasi bana apesa yo chance na carrière na yo na groupe na yo eza ebele alors il faut akunda honneur nyonso c'est très normal ngana mwana ngelo kama beona ndeba ba bazongani tout ça non c'est pas juste c'est faux. OK c'est faux. Merci beaucoup Tomi Diana sur l'émission de Bisso toi une grande journée de prière na église mission mondiale cité de délivrance Zomi Bongo la première quand la numéro 17 une journée de prière et dans le dimanche 3 septembre en tout cas prière et délivrance c'est comme ça la mana boya ebele donc à la décité na pesi mbote mingi na bato ba soutenir biso de près ou de loin na moni beaucoup plus papa James Kemusa na lela oya trop oncle les abakou kema milongo la charmante Y Abakou maman Alice na pesi bino mbote bino nyonso ba bino sa monde entier pourquoi pas au président Yoshua papa bane belé mams maman bane belé to photo ka bongo to linga ka bongo nyonso na premier tour to ça ba toujours na poste na biso en tout cas je salue aussi la maman mère double maman na pesi mbote maman ya Owena Ingrid kuna na bandal madame Mambo na pesi mbote maman Jaël la chantre de l'Éternel na pesi mbote bébé éloge nteka en tout cas le lobo kokisi mobu moko heureux anniversaire et du bonheur t'apporte durant toute la vie na pesi mbote l'équipe technique mobimba ya MK Local télévision MK na pesi na remercie pe na invitation na loko na pesi merci na zika bato nyonso bwa kinga pe na zoni si bon OK ah pour la au monde la fin le ba été excusez ngai voilà c'est ma caméra là qui bongo je donne bouillir quant à moi je vous retrouve à la prochaine ce qui est à Zone. Bye bye.